Donc il y a un peu de masolo na cadre ya musala ton spectacle le 12 ans na cadre Norvège. Donc en Scandinavie tout d'autres sangana wana le 12 novembre na poko to bendani za soirée mo humanitaire to sunga ka bandeko na biso pe baza na Afrique o baza na sunga Congo baza na baza na est nous mo webe situation to na mboka na cadre ka ya musala ka pona ko simba na loboko to na spectacle to na production kuna samedi il y a le 12 novembre. Donc voilà, c'est ça l'information que je pourrais passer na ba Louise Moussassi les grands Katangé na besoin na yo le 12 Anna Kibamba nana besoin na le 12 maman na mabonde lion to sambela trop dans na ninga pem ko sur la prière Glody les champions de Scandinavie donc na ozela yo parce que rendez-vous yanga na yo est le 12 da bisika wana to kutana. Alors Patrick Freday na ozela yo pe na compte na yo na mona auto mona na to sola mbunza mbusu papi kaka na ozela yo dabino nyoso ba wala tangi na ba tangi te ba so ba sasa bazana na Allemagne ndeti Dina Kiese Albert Kiese bino so ba Allemagne na ozela bio papi James le préfet de Genève il pas vous tout na petit na route hein les rois de Chicago na ozela yo alors Django le roi de Chicago et a musika te Suisse na scandale tout autour te et na ngala Schengen to ozela bino boya bo soutenir biso donc bata Suisse bo na Suisse mais on va mettre dans le tour na Norvège. Mais bon c'est sur la Suisse peut être le 17 il y a même moi. Le 12 na Norvège, le 17 le 19 na Suisse. Alors il y a bengi bino tout. Ba maman na tangi oyo. Pasteur Josué na maman Lydie. Pe bozala nani pe bozala po soutenir biso pe na mabonde li ke makam to sala e ke ne bieti na suka ke makam to loba auto sala et toucher mes adresse ne eza na ville ya comment ville ngolo susuni zela na mama ba français eza na ville ya yo to loba français Aslo je crois Aslo ou so na yebite mpo bora ba moi français na mo batie Aslo batie Bergen batie ce qui Trondon donc entre les trois villes je crois. Mais on dirait dans Astro bien dans bon entre la mboka wana on mi sorte na tangi parce que maman c'est en anglais c'est en mononi na ko bimsa bien té Astro précision donc to chap adresse ka na Sewana adresse est défilé déjà na Sewana bino mo beka bata kongo mais pas à peine en Norvège hein si de Zawana de Londres Zawana la duchesse au Zawana grâce mbizi yo ebikaka donc ya décorer ba bila sexy so boyo fa na yo eza pe eza ku di wanga na pété azo ku to lobité et on a déjà qu'elle est sexy. Maman, bon sang, moi, talibino. Croquette. T'as mis de bon le parce que vous ne boivez pas ma copine. Bon à manger. Dans la yaya, somme d'abino dans section, donc c'est dans bon à manger, dans mangeable. On souhaite bien bon appétit. Il y a personne même au ngolo, il y a osala bien la vie. Il y a tel balobi, azam mangeable, tel. Il y a des gens moi sur talobi, nzambe. Attends moi si dans la bonne moi moninga musu moi ça l'équipe la talobi, Seigneur, t'es aux le coup parce que ok lié, à mangeable. Vous comprenez? Il faut l'inganga ya na viko, ba santa ko za mangeable. Je me souhaite bon appétit. Malgré au lien na été mais amio le cap. Mon ko le cap ba voisin qui soit bloqué au lia. Adore au lia to ça. On to lamba bien sur la pilipili. Merci. Nati la bino miko, bo c'est ça fa na bino bo ça na Norvège. Donc rendez-vous n'est pas manqué na kata Norvège. Wa to nyoso wa zinga. Tanti Natacha Kapend. Bino wat boza ba pembeni bo poussa na quoi bo poussa na boza ya osepela na pesi famille Kapend nyoso mbote na pesi Nati Kapend mbote na pesi Bela Kapend mbote donc ya bino yangwana Karine Kapend na peso ba mbote astro famille Nzimbi donc ba nzimbu quoi veut dire ba tata mwasi ba pa koloto ya bébé nanga Juliana banzimbu tu na lela bino fort na pesi bino mbote ba tata mwasi ya Juliana na pesi bino mbote ba Kapend tout quoi na lela bino fort on est ensemble tokutani wana le 12 na kata Norvège donc veut dire kaka pona de quelle heure à quelle heure et on a déjà un pourquoi na pourquoi déjà tout bando poussa na main et ça nango donc au plus tard 14h 15h déjà bah comment poussa na déjà donc tozawana quoi tozawana dadi mokonza mombele masolo ngwe bandi on a kata France masolo ngwe bandi ça petit no azala le 12 dans le spectacle ça ngana zala ba dans Norvège ba na uti Paris ça ngana zala ya la lobby ayo kaka ko bino pe bolinga matula ouais ça masolo na artiste na
de Switzerland, ma artiste, collègue. Charlie Maloula. Taka yo Charlie Maloula, mère a parlé donc veut dire que la mingi peut être tantôt ya côté qu'on tokoye be la bino ba Suisse modèle ni boyambara batu. Tokoye babi baba Norvège ni bayamba batu, tokoye ba ba Suisse ni bayamba batu. Compétition e bandi. Toye ba se bino na ba Suisse banani ba lekina ba point. Toni toyeba. Toyeba but na bata Suisse banane baleki na mboka mbongo wala bio Suisse mboka mbongo bata Norvège be plus ba mupao parce que la Suisse wana ba Kim Prince de Lausanne pe bazala kuna ya yoka singa lobby ngai Kim Prince de Lausanne joue ba Kim Prince wana okola ki sabiso Kim Prince wana photo yeba auto san spectacle sur le 19 dans les 21 grâce ya ko zonga émission na tanga pena bana otanga koto Suisse 1 point Norvège 2 points Suisse 3 nani 0 mais Paris il y a Paris. Vous avez un côté. Yolande Maloula, donc, veut dire dans le labino fort. Donc, rendez-vous à Mokono, nous. Mais, tu as gâté le mois de novembre. Ok. Bisous à trop, tout le labino fort. Le labino fort. Donc, Alain Benza. Ok. Bon, quand on peut ça en beauté. Maintenant, la Bengsi Bino en Norvège. La Bengsi Bino Zali, Maurice Premier, les Scandinaves. Donc, ma solo Simba mina na groupe ne mobimantuka papa Longonia. Et ça mana nous tem talibo ça ma solo na kata Norvège, Maurice le Premier. Ate. Kitoko connaît lengi donc Simba. Ambi lengi la stabilité la maman des jumeaux français oyebe siko zala. Ozaka wana. Eza yo ya. Comment le baraté moi na malamu hein. Na pe moi mabe moko pe so tumbolinga neti siko tala kana bana baneko loba ona loba titika na loba les grands messieurs le norvégien au balinga baye bangai ngai yo donc to bengsi bino nyonso boya donc na Scandinavie na kata Norvège donc to bengsi batu new donc batu ya Suède ya Finlande donc boya bosanga na biso donc le 12 nous allons danser pina makasi bengsi bino donc to na songo trop ya mabino ba komoli na biso to ngaka trop ba de Londres ba nani donc to na biso na bino boya donc boya belé. Donc toi la besoin de bino boya bosangana biso to sepela elongo donc ezala kitoko quoi Mexique bolanda ma belle fille bango ba expliquer bino ndenge ni masolongo ozana kati quoi kitoko et na Scandinavie eza ya koinda donc le 12 octobre bino nyonso bana Finlande bana ya Suède bana Danemark boya bo sepela na biso elongo na bandeko na biso ba comédie ba kota Paname de Londres Meta donc toza biso nyonso tous les 12 octobre bo sanate donc bo préparer ba forme donc na passé malobala ndeko na merveille azo confirmer le bino pe le quoi et baby na biso baby le 12 octobre on a kato slow et baby na biso donc événement munene Maurice Premier azui makamu quoi asali makamu donc na kati osula ekiti Maurice Premier la Congo asika donc na biso bila ba les Londres ba duchesse banani ba koye Belen nous sommes maman papa ya moi si so zangi olela bon kona eza somo to bo bonga milele nous donc là il va moi zangi nga pour le 12 octobre robé bafa suivre ndeko nanga Gracia ya ole biso ngala merveille ndeko ngai Maurice Premier ya Congo asika asangisi so New York ce soir à la kati Oslo tataka moko le 12 octobre journée humanitaire pour la missionnaire de Londres la duchesse Meta Maxime Ondoe bolinga banos bazala Jani Grace Mbisi la sexy baronios tokutaka a bisonios ba papa ba mama bozanga te sino tokutana et ça bien azanga etalenga na zalane. Bonsoir chez les auditeurs auditrices et à Congo Yasika. Donc pour vous dire que c'est finalement confirmé la soirée du 12 octobre, c'est une soirée humanitaire, c'est une œuvre caritative organisée par Maurice Premier. Donc vous êtes tous invités. L'entrée sera juste seulement à 150 couronnes et avec nourriture offerte. Et en plus de cela, il y aura une panier pour passer. N'oubliez pas de vos petits sommes en œuvre d'aide pour les femmes victimes de violences sexuelles en Est, que ce soit à Bukavu ou à Goma. Donc nous vous invitons tous de venir vous amuser. Les boissons seront payantes. Sans oublier qu'on vous offre tout genre de spectacles. Il y aura des artistes venus d'un peu de partout. Nos comédiens que nous aimons bien regarder dans le théâtre, genre de Londres,
Maxi, Meta. Donc, n'oubliez pas de réserver, veuillez nous contacter pour réserver vos places parce que c'est une salle à 200 places. Les places sont réservées. Et si vous appelez en retard, si vous venez à la porte et que la salle elle est pleine, pardon, donc il n'y aura pas d'entrée. S'il vous plaît, veuillez appeler pour confirmer et pour réserver déjà vos places dès maintenant. Merci. Bonsoir, Ndebomoni, belle fille. Scandinavie Telemi, très mystique. Soirée humanitaire Salissa Congo. Soirée humanitaire Salissa Congo le 12 octobre na Katia Scandinavie na Oslo. Beaucoup na ba DJ mystique. Da disco de Danemark. Landry de Norvège. Bakoya, Bako Sepel Sabino, Bana Scandinavie Boya, Finlande, Suède, au Danemark, Boya et Belé, place c'est ça limité, doit entrer 150 couronnes, et ça rapport au lié au Sepela, na spectacle, na musique, et la mystique, peu pour le monde, aux associations na yo tokoye ba yo mukolowana. Oyo sala kanini na katia Norvège tokoye ba yo mukolowana. Pose la très fort pour l'andabiso. Est-ce que ça n'est rien yo? Et vous avez un ligo? C'est la bino. La vraie job, la vraie chérie. Très mystique. Place très limitée. Benga, c'est la réservation. Notez. Alors, merci. To sepeli à trop. Les jours on est au couteau. Merci. C'est fini.